Non, wenze efutaka mbongo ya l'État à tout le temps. Ba gens l'État baya kaka marché zalaki munene zaki tina sima kuna. Mais subitement to monaka ka marché tikalika mukeka ka boye. Bon. Tu yebite nini bango pe ya mbo akonza mboka soki pe nini ba raisonner ka biso pona marché yango to yebite. Donc marché zaki mukeboye ti. Zaki vraiment gaillard. Zaki munene. Maintenant ni sala que non ekoma mukie ndenge tozomona bongo la police azo panza bato azo évacuer bato pona kolandela banzela donc c'est que pe babengana bato bon babengana na bango bato non. Bonjour, bonsoir, très cher Internet, chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet, Nabiso, et puis téléspectateurs, téléspectatrices, Nabiso, Nyon, surtout, Nabongo, émission Kitoko, découverte à Kitoko, en tout cas, et ça, la Penakara bien, Neng Naloba, Nabino, moi votre âme, le serviteur, Watakin 24, Lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414, et na Sima Caméra. Nazana artiste Koko Safu, en tout cas un grand merci à vous pour la image kaka nengezaner le barabino toujours en tout cas to senga na bino peut continuer toujours ko senga na bino et continuer toujours ko s'abonner ko liker mais ko partager voire même commentaire na bino commentaire na bino et ça la rapena bien makas kaka nengezala voilà nous sommes précisément na commune à Kimbanteke na quartier Salongo et quartier ça tellement ébélé mais on a bizarre quartier Salongo wenze bozomo na simalanga eza bongo wenze ya bakwanga za wenze moko reconnu et en plus de cela cet quartier bazaki vraiment dans le noir mais lelo bakomi bongo na lumière donc mine na ekoti et si que mabiloko ya mike je sais que na yebi que non et koki vraiment kosi la otobenga bongo opération Kuluna et puis insécurité en tout cas avec lumière et l'on la pena mabiloko wana est-ce que est vrai que na bakwanga bakoma na sécurité Kuluna ici là et plus de cela cette route vraiment place sur le Télémi nzela oyo abima bongo tina njila donc abima motina njili vers Saint-Martin et puis Sainte-Thérèse a continué alors ils rappellent un projet, il faut pas ça la bonne bien nzela mo awa donc batia pena makadam elonga sablé comme makadamiser nde tozomo na bongo na ba masina tozomo na bona ngiri comme pena partout makadam ekoti et awa pe ils rappellent un projet ba ça la bongo nzela mais to comprendre te ba yaka ba zora ba mesure ba kendaka ba sala te bon moni ba ntonto ba mnoka toujours TV za radio te toujours lisu likola lisu yango biso moni bongo ba pandisa ngo to kiti a vraiment donc yango to kiti awa to kiti pena kotoyo quartier Salongo na yebi ça fait longtemps quartier Salongo et puis bakwanga awa eza na simalanga bozomo na bongo petit marché là eza wenzi moko reconnu donc reconnu vraiment ba nakala eza la mais problème ane que la route nzela oyo fallait pas ça là par ba projet zala déjà mais ti lelo ba mona réaction té population bazalaka batambolaka toujours na difficulté et puis kokoso na bango eza vraiment transport kolongo awa ti s'intéresse c'est loin mais kokita ba comment bango ko profiter kokita vers Sekoma faut pas la bango ba transport ba traverser ba kene soki ba matina loboko na mobali boye eza isiko e bimbongo ti na ba wenzanga ndu wana me nzela wenzanga ndu nzela ki master biso moto ebi eza vraiment mabe eza pena ya ko beba makasi yango nzela oyo soki ba sali yango vraiment e kozala malan mingo kosunga bango abimika liboso ya ndako bwa zimutuka na ye ake banzela parce que nzela oyo ake tinjil brasserie na simalanga tinjil brasserie et puis kokita pe boye vers Sainte-Thérèse qui peut Sainte-Thérèse abimia okende et kozala pena malan mingi alors ne ba bino kaka donc bon continuer toujours ko s'abonner et puis ko partager ko liker ko zapena malam mingi ba commentaire na bino surtout et ba commentaire ko zapena malamu soki bozo commenter zo laksa kena bozo tala biso vraiment kaka ndenge zalaka merci ko so la pena population ko so na population ko zapena malam mingi et koyeba et songoni bazaka nango ndenge ba mona lo tilike côté la bango est-ce que mai pe kota ngana bino to éviter de recevoir la population kaka ndenge zala toujours lisu likola lisu merci on se touche juste après merci donc voilà ndé aloba na bino difficulté c'est vraiment makasi ya nzela oyo bakwanga ndeka bozomona alors na sola penana
maniema parce que bango nde bakendaka nzela bayeba réalité ya nzela na bango oyo kaka ndenge ezalaka. Mbote papa. Mbote papa. Comment on Comment on dit merci. Papa Dieu merci. Merci bien. Lelo toyo kotala bino na bakwanga awa kolobela mingi likambo etali bongo nzela nzela oyo zaki projet faut basala yango mais toujours ezalaka kaka sablé bayaka bazui ba mesure mais réaction moko ezalaka te sikoyo bino population etaki pe chauffeur pe ya nzela ba difficulté no kuta yango na nzela o. Papa difficulté nzela za bien te na mbula mai nelanga zelu tozonyoka mafa pona nzela oyo Kongo za biso nyonso biso to kokemba te Kongo na kokemba te na mboka na ye mais to comprendre te ce ba gouvernement ba chiki biso ka bongo. Donc bozoe baté ça fait combien de temps yo banda ko sala nzela oyo? 8 ans. 8 ans déjà banda sala nzela oyo mais oyo kapé ata mwa nunguno moté pona nzela oyo ki no ba comme ça makadam. Dato yo kango te baloba ba ya me ba ya kate. Tolembi ka papa. Tolembi. Totela ka bango te baso ba sani. Maintenant vu que nzela pesa malonga te kolonga non à place tozali au comme ça ka mutu tina njil a futa combien? A futa 1000 francs. 1000 francs dans un normal. Un normal te. Na njila na biso za normal. To tsa bongo pona totala peuple. Biso toza ba Congolais jamais to ko machelo bongo to misa ba tshela biso ka point silo toza ngo nécessaire bongo c'est so njila nyonso. Apis ndebo kenda bongo surtout na zelo boye difficulté ni ozala no pe ka to mema ngambu mo ape ko esi mutu mutabukani ko esi mutu boye mutazoki pasi kaka pe. Donc zelo nde mutu sala ke non beaucoup ya koyaka et puis mutu ko koya écrit pe ba accident maintenant bokata pe na erni ka ko to coura pe comme on peut normal ko kateza ya ça dépend ya chauffeur et boule ni le ko nga kata na 16h po njote lembaka na manjila obwe okumba moto lo kwa mutu mo akiko bunda faut njoto makasi to faut ça makasi to comprendre te ba gouvernement we que biso mawa bobongisi la biso njila oyo et comme ti s'intéresse pour peuple pesa ni vivre biso muto pesa bango pouvoir poser na kiboko njiana bakanisa pe biso le balanga ezaka bongo. Merci, c'est bien dit. Donc alo pena maloba moko eza pena très capital. Alors na saison il y a pluie et mai na nzela koloba ko même pas et na saison sèche ndenge toza pe boye et zelo koma rapena et makasi batu bakoya ka ndenge manema uti koloba batu bakoya vraiment sunga vraiment te mais toujours lisu likola lisu boyo kango ekozala pena mala mingi kozo bongo solution awa na bakwanga. Merci. Voilà ndenge alobe na bino kaka wenzo ya muke bozo mona oyo za wenze moko ya tongo ya lelo kute wenza bakwanga ba diaspora ba kenda bongo libana ya mboka bana kimbateke donc ba kimba village batika wenzo bakwanga position ngo batikela yango ezala pe ka bote bateza ka wenze ya balabala teza eza pena marché moko reconnu est-ce que ba futa bongo pe batuke to sola pena bango bato bazoteka vraiment oyeba soki batikela bango pe batike toté ko pena malamingi na sola pena elenge na moni awa mwana mboka Kongomani na ebite soza mwana secteur to neni mais expliquer biso to betebena masolo ko apena bien makasi. Bonjour chef. Bonjour. Comment on est papa? Bon, comme on a artiste qui rigole. Artiste qui rigole, boni ba santé. Ba santé pena pepele. Ouais, nga pena na botami vraiment na secteur oyo. Do na botami awa na koleli awa. Do biso pena nde bana vraiment mabile. Donc ya osamba pena mingi passe vraiment pour ezaki na makamu susu atozaki na mankima nango makasi. On a toqué non malé. Ah précisément tous dans la quartier. Bon, à tous dans la quartier Salongo. Oh, référence marché Bakwanga. Wenza Bakwanga ou kapena wenza Bakwanga pelande yango. Ici kapena tozali dans quartier Salongo. OK. Merci bien toza précisément dans la quartier Salongo vers marché Bakwanga les cas ngezalaka avant to keno na ba question mususu mutuna ngali bosezali wenze Bakwanga oyo tomona ngo ezala kaka boye iloko eza mona secteur banda kala wenze ezalaka boye ata kutonga batonga te donc tolo bakena wenze oyo bafuta la bango batikete non wenze efutaka mbongo ya l'état à tout le temps ba gens l'état bayaka ka marché zalaki munene zaki tina sima kuna mais subitement to monaka ka marché tikalika muke kaka boye
bon toyebi te nini bango pe ya mbo akonza mboka soki pe nini ba raisonnelaka biso pona marché yango toyebi te donc marché ezaki mukebo ete ezaki vraiment gaya ezaki munene. Maintenant nini sala ke non ekoma mukie ndenge tozomona bongo la police azo panza bato azo évacuer bato pona kolandela banzela donc c'est que pe babengana bato bon babengana na bango bato te subitement ka to se retrouvaka ke mukolo mabele alobi ke fazo mabele na ye mukolo mabele nani parce que eza direction mukolo mabele nani l'état esika ezalaki eza ya l'état te mais ezaki privé donc mutu déjà ça somba yango donc ndenge ayaki ke esengaki ke fo balongola bamesi esika wana po ya banda kotonga misala na ye. Donc base source nango vraiment ezalaka wenza bakwanga source nango ezalaka na lupangu ya mutu alors tango aye après longoli bato pour que abana tonga bongo bandako na bon ezalaka bongo po ezalaki awa nyonso ti kokota na kati boye vu que nene expliquer yo ke nkolo mabele wana tanga mone ke abanda kotonga yango esengeka ke wenze longwa wana ebima libanda boye bon tozomona pe toujours bazopanza lisusu toyebi te makanisi na bango pa na biso na quartier Salongo eza nini tozoyeba te. Merci bien. Ah, on a quartier Salongo, tout ce monde appelle l'otiliki côté vraiment son lit besoin d'en beaucoup milieu la lumière. Bon, et c'est nous penza makasi était que voir même tokolo bakata bison de les garana TV, fallo ta la TV nanda kuma. OK, ta la pas voisin sur basse moi panneau moi batterie mais ce que sur temps na minute donc itola na on a ba palais donc ils est 5 mingi na habité donc qui joa na penza donc na habité le sengwana na katsa mitema peneza pena donc ya makasi poto ale na souci mai tozaki na souci courant nyonso na bakwanga donc pepele donc électricité régie des zones na bakwanga 565 donc en tout cas ya kosambeza te 565 penza peto emona pe sibitima na mwa bana biso pe ndenge babandaki ba jeu de kobunda bunda vraiment tout cas secteur penza pepele. Donc côté à l'époque vous avez une insécurité mais vu que lumière est côté beaucoup plus qu'on a sécurité. To comme bien la sécurité penza makasi po puisque na mito là tout ça na poste na quartier pe na bana ngope babande pe na ke ko bebisa biso penza mutu bango bake babundi biso tokoma bayaya tokoma ba mal à l'aise ben na mito pe na makambo na vraiment ils étaient toutefois tous apenda très à l'aise donc bazana rankini mon côté ou quelque part de la mito pena mabele à Salongo ndenge senga kezala ndenge na mito peneza pena do bakwanga na ba condition 5 na mboka vraiment donc pepele pena ya mbetolo. OK. Merci bien le cause appelé ancien awa na bakwanga précisément na quartier Salongo maintenant likambo ya nzela les Kamanzelo, ça fait longtemps, faut pas ça l'anzela, faut pas bonner ça. Maintenant, tout le monde se rappelle, tout le monde a rappelé réaction montée, on tout quitte ici le terrain, total la paix, ma belle, on se recommande ni mais tu écoutes au caca, n'engage pas tout petit cango, et ban à quartier bolobani. Bon, toutefois, nzela oyo mette croquer et nzela moko ya kala. Les agins nzela moko tike koko matina batan oyo tonga mati. Tu éviter ba considérer kango to ba considérer rango te le problème to tike nango ka kezaka ke makadami kaka pour dégrader l'autre zanango okoloba ke ozimu tuka batu libanda po ya nango na palin et simbati pour dégrader loana donc yango tozo lila penza na bango ba konzi basa la biso pena mettre croquer donc on a posa pena ka mettre croquer pena ils ont macadam pour toper ma penza très calme. Tous les na souci à courant, tous les courant, tous les na souci à maï, tous les maï. Donc etikali kaka nzela na biso kaka. Donc ce que tonga minango, on a vraiment 565. Donc tous les sune logo to baksa, tous les sune logo to koloba. Donc on a en tout cas katimini pena kitoko. OK.
Merci. Maintenant, vous déplacez à Nengini, vers Sainte-Thérèse et puis ville. Vous déplacez à Nengini parce que tu as un Kati. Bon, déplacement à Bisso Awa et Zagaka Moto. Donc, à Koutou, Ketcho, Jeep, Bossana. Donc, vraiment, Bakechi, il y a Batumisusu, il y a Mokomoko Yakanango. Mais mingi vraiment pour Obima, vraiment, Sainte-Thérèse, dans les bons, il faut qu'on m'attaque à Moto. Parce que, ok, tout ça peut nous poser des pneus en agate, trois pneus en apécota, véhicule et quota, pour Jango qui ne dépend pas de tout. Pour la boébana moto, tamoko, on a pris naïe, on a pris naïe, mais ceux qui basent belé, on a base à l'égalité, base à Bomoko. Donc, souci na biso zakaka, bakonzambo kabate la biso kakanzela. Pour tous ça, ben na sima nzela. Tam sokolo baka biso pe to kombe ba chauffeur. Biso pe to komba chauffeur. So to komba chauffeur, to kolinga kenaya kaka na mutuka na ndako. Alors na nzela boyi na koya na ngondengeni. Donc c'est que faut ba sunga biso betela biso makadam ndenge calcul ezalaka ya mettre croquet. Tout ça déjà na panneau déjà au baya koti la biso déjà ya route. Batango ça fait combien des années, sur combien de semaines? Bon, c'est que déjà vraiment 4 mois ou 5 mois. Donc ils ont ba semaine mais ba mois. Ils ont mois. Banda ba yaki kotiango. Yango so na biso za ketin. Route oyo ya mettre croquet et salama. Pour lobi pesope mo ba parking eza awa. Nandimi pete ke bana na oba brigand na oba linga ko bunda. Aolinga te ka ke lukaka makamu. Aolinga ke na telemona mo kwana na zwa mo loko yebika pe sanga pe mo bien. Po bango pe ba obota. Pe ba ko bota. Parce ceux qui bazani loko te au sala. Yebisanga. Déjà ke ba konzinde batale la biso problème oyo ba soutenir biso ba jeune. Ceux qui da basale le biso routier. En tout cas, vous avez pepele. Ah oui, kolingeza parking. Kune kolingeza la parking. Kune kolingeza la parking. Nyoso et gosunga peuple congolais. Vraiment de souci na biso za penza ka ya courant tozui ya mai tozui route ndé et salama. OK. Merci bien. Maintenant c'est que différence c'est ça pendant makasi bakwanga ya kala na lelo hein. Bon, différence c'est ça vraiment. Pour ba père na biso pe ba beti ke ba 70 ans. Ba 80 ans batikala pe comme on appelle le tiliki ta. OK, bakwanga depuis quartier Salongo ba no quartier Salongo le tiliki tikala ko tate. Bon, le tiliki peneza la kati. Moi mai ezalaka mpe ya moko. Mais le tiliki penza te wana ezalaka te. Le tiliki ne ayende koya. On a moni beaucoup de fier tout beaucoup de sengo makasi mais ma difficulté quand ne kolongwa ou kende si Sainte-Thérèse ben ko m'appelle c'est comment faire à distance te. Bon, kolongwa ati c'est comment faire nango distance ya gravité. Vu que bana oyo tozalaka na bango na quartier bazaka tangu bazalaki na ba sentimental. Ezaki ko mona bana ya lycée kuna bakoma taboyete bana ya boye bakokita boyete. Yango zaki mo pasi pona nini bandeko balongwa awa bakende sekomaf. Parce que ape bana motongo pe hôtel pe boye do bazota kase motamoko likolo. Mutuna montana ye pona nzela mais soki ba nzela pene comme pena normal de mona route sekomaf c'est comme pena normal ba transport pe kitango. Ce qui vraiment basali nzela ba transport ekita. En tout cas puisque a olingate que ngano me mana 500 ou bien 1000 francs ya ke ote 2000 jamais même yo po olinga ngoti. Donc yango toza na souci que te nzela ka route na bisu kwa ke salama ba camion kota ba 3 pneus kota pour to comme on appelle transco na route c'est comment et ça va déjà bien. Et ça dagi to ko moi transport et ça li moi que ko diminuer tôt pour yazo soit titre jaune 500 francs tizandu tigambela et pourquoi pas que biso pe awa transco kota et ya ebaluka suite ya nini ya nzela moi etambola izati. Donc soué na biso za penza ke nde bakonza mboka batela biso problème oyo
ekosala biso bien ekosala pe nzambe bien et surtout ba jeune mususu oyo mpe baza na nsima na biso baza na besoin misala nsima makadami yango nde ekopesa boule ndeko natisa mwa garage place wana natisa mwa eloko place wana esoutenir libota mpe kosoutenir foyer vraiment donc oyo mpe nomona artiste qui rigole na mabila bakwanga donc nabotami awa na elikia na maser na koleli awa donc mtolo nanga mpenza ekundama donc oyo nayebi so eza histoire vrai nayebi ke bancien oyo baza awa baza ebele. Merci bien. Donc, Batopi Balandi, artiste qui rigole, à la mabele, ce que reconnaître, donc, Yeyo, car Nengizalaka. Voilà, en tout cas, Kosen a vraiment. Kolande la pena nzela ya directeur Maître Croquet parce que nzela oyo na simana biso soki akeya ke ti banji pa série akina pena tinji pa série et puis na sima ya artiste Koko Safu mon caméraman dans la simana ye nzela wana ya ke bongo ti s'intéresse donc so pe ba fongoli nzela ya Maître Croquet wana ya okende bongo vers quartier boulevard m'appelle vers boulevard et ko zapena mala mingi kolande ya pena nzela ko sala yango na lombango ko sala pena bien pour que population ya secteur Salongo base la pena kitoko na ndenge sengeli et puis wenze ope kolande ya landelango mais mingi toyeba nanu to sono na ba maman ba teka awa ba futaka ticket tote parce que wenzo yo nenge botamela nenge pekaka ezala tala kutu to kamo makant surprise wenze paraît et kota pena lupanga bato na lupanga mutu wenze ezala wana en tout cas c'est très honte on se trouve juste après merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso voilà ndia lobe na bino nasola pena ba mama opena mingo bateka pena awana wenze bakwanga non construit bande botama ezala kaka boye toyebi te bafutaka ticket ou pas mingi nde na sola pena na ba vérité belé tokozonga pa ba mama bango moka ndenge ezalaka mbote mama mbote papa comment on est maman mama bibish nga bakselo mama moyindo merci OK merci maman to kiti vraiment awa na secteur na bino et précisément na quartier Salongo pour parler nzela eza pena bien te difficulté makasi toyebi te biloko bokinda kosomba ngo wapi to nini pour que oya koteka awa boyaka ndenge nini d'abord avant to komana na ba mutuna wana talisa biso nanu wenze ya bakwanga ekomi boye pona nini wenza bakwanga ezaka kutumukie sikope ekomi munene penza donc ezaka na bona taka ba mesa nde botaka kaka boye ba misu banda oteka kana ba mabele siko apekisa biso na se to komande na likolo ya ba mesa. OK merci maman ça fait combien des années oh bana koteka na bakwanga ba 30 ans 30 ans déjà maman na biso maman moyindo 30 ans déjà mais 30 ans na ezaka no payer bo futa ba ticket to futaka ticket nkola salon pe to futi salon. Et maintenant, bo futaka ticket mukola salon pe futi salon et point nité boloba rapé batongela bino pena winzo ndeto mona ba winza 6 ndeto mona ba winza ngandu et ba winza belé même ba sekoma fa ba winza monsieur zana ils a bien construit point nité bino ana salon pardon na bakwanga mais tandis que bo futaka ticket nan baya ati baya te ka makamba prince ka ande baye mais ya nini na bayati et maintenant makama prince ozomona ndeni ba chasser bino et to longwa to zela ba onka ba osala biso nzela taka to nyoko mama kazi siko ba prometteur bino journée ba ki lobby na to moni ba honte donc boyoka ki kana matoyi maintenant nous ba yete pour que bazo ba mesure moi bilo moi bongo ba mesure ba ozwa donc bazwa déjà to bakozwa yo sala kuna yo côté la bango yo sala kuna toyebi baozwa po bazokabola frère ne fils ke po mutu nyasa za mosolo po to banda oteka na ba porte ndako. OK merci beaucoup maman maintenant difficulté ni lokutana nango na nzela ndengo kinda kosomba biloko d'abord kinda kosomba ngo wapi na Pascal wenza ngandu dana kinara bisike beli transport ozwa ndeni ozwa wapi po msazi moto ati s'intéresse nazi ni naki msomo na kena ngandu nazi transport maman na ki mais na ba difficulté ni okutana nango na nzela mabele boye
babongisaka nzela eza bien te. Difficulté ezalaka nango te moko koso nano koya te okenda no normal mwana moto amemaka yo bien. Bamemaka bien to mpona oyo bamemaka pas bien. Ok. Merci Maman Bibiche, bonne journée. Hein? Merci. Voilà, beaucoup de Maman Bibiche à Outikoloba. En tout cas, Wenze Oyo, Maman Lobi que non, bah foutaka billet. Mais Maman un peu timide, mais tu comprends? Et bah foutaka billet na bango, mais pardon, bah foutaka bah ticket, bah taxe na bango, bah foutaka l'État a yebi Wenze bien. Mais c'est le bourgmestre il y a commune qui montre que a yebi Wenze bien parce que bah toi là bah ça bah j'en ai, bah ya kabasi bah bongo, il y a ticket. Et puis baketi kango na commune donc mais lelo awa wenze oyo ezakaka non construit wenza tongo wenze ya kala ba fait Charlie wayungu na mama Koko Matantima ba yebi yango ba yebi pena wenze oyo wenzo batika ngo kala mais wenze ezalaka non construit ezalaka bekutu na lopango wana oyo bozomona bona ko esika batie pancarte wana ya batabanzela kota tina kati kuna me ko lupango ayeko botela ayeko botela babele na ya nzambe mboka la biso ou alors nous le peuple congolais la habité ce tozo qui ne tiwapi en tout cas toujours lisu lokola lisu merci Oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai. Donc voilà, tomeki un peu koko tapé 4 mois muke bah venu plutôt tal to l'axabino pe comment bah poser vraiment bah poter à courant et tout le monde à courant et bah poter yango bah poser na ba norme vraiment ils appellent mo pe ya ko batela parce que biso mo pe ba petit peu peut aux mystique alors le bo ba teli biso eza bongo bijou le to ko bongo na lumière na quartier et le quartier ça bon la lumière bah tu pe na ba so là et puis côté ya insécurité c'est pe moi muke to nango kiti moi muke pour na minda et puis kokanga pa mapamba vraiment la secteur on a habité to so mingi na bato pe na bazala awa ndenge papa oti ko expliquer biso ba difficulté ba kuta nango na nzela oyo direction à mettre croquet précisément na quartier Salongo et puis na wenze ya bakwanga c'est marché moko très reconnu wenze moko ya kala vraiment mais ça non construit depuis et banda mais ba futara taxe l'état a yebi yango merci tout sur maman et cause vraiment mala mingi et mbote maman mbote papa comment on maman comment on a kama vasti. OK merci beaucoup bon excusez biso mo muke pour maman te écouter ezo teka kaka ndenge zalaka mais ngana ko gunza malanga tena solo kana maman boye et cause la bien maman vous avez vraiment mon secteur en tout cas biso to ya penza wa to kolelia wa na boti pe ba na ngawa en tout cas to yaki pena na pasi problème to yaki na ngo to yaki na maite courante mais na dernière minute to mo pena pa fati beto tanga juste ba responsabilité na ye to mo pena ke courir koti to la na courant courir donc biso kaka donc to comme bien mais quel cas problème à maille problème to za nango pe na quartier Salongo donc en tout cas suivi fo ezalaka po kokanga ba jipezo kota leng nyonso bana bazaki miate donc eza pena moi passe donc toloba bozana sengo parce que ba côté bino courant et puis mai pe côté mai pe ezali déjà na se bazo préparer pour baba ndoko na mapango. OK merci mais nane côté mapango te nane côté na mapango te parce que mai bo melaka mai bo sala misala bo zora ndeni bon mai to zula to sombaka na ba nini ba forage yango nde to salelaka. OK merci loko tu baza sumotuya donc koto kaka eloko ezopesa bino pasi ezaka insécurité bazo kanga bikanga yango na nde penza mais bana oyo pe bazo sala pendenga baza bana quartier etake moboti concerne ko kopesa bango en tout cas bana wana batika makambo wana vraiment batanga baluka misala po avenir na bango alobi eza pe malamu maintenant pona nzela
ba difficulté nini ndesi ba maman abiso lokolo teka ba biloko no to mona ba biloko beauté bilamba okenda kosomba ngona grand marché to kosomba na zandu bena poto moni nzela bena za tenenge longo bani okenda ndenge nini en tout cas transport eza pasi pona camion comme awa donc tokendaka ti ta mususu ba côté ya babwela bazamba po bo camion ko telema côté kuna donc eza pasi penza ata ba moto pe comme sabiso nde tozaka uto somba biloko po ya nango awa donc ezaka pe moi pasi donc toza penda na difficulté ya nzela mituka penda pona oya ti koto boye eza pasi okosomba biloko ebele obiki eta mozo koluka ta moto moko boye emema ngo ya nango ti awa eza pasi mpo nzela eza mabe maintenant odepasaka mpe bacombien après mpo bacombien mpo ke oyo tinda mpona kende zandu mpona ya ntuka funa bongizaka ndeti 7000 mpona kofuta moto mutuka na ntongo ntango na kozonga funa futa mutuka na futi susu bamoto ale eyo komemanga funa komaka ntango na ba 7000 maintenant bozalaka mino déranger te kima bambango ndenge depuis coureur ekota bakwanga siko ça va en tout cas banda coureur ekota mpena en tout cas toza lese tokomola na minda bato kutu baza na bakote mosusu mpe bakoma onvie biso wana totyola biso bato baza kote mosusu bakoma onvie biso mpo tolala na minda tolamukaka nango toza nango ya mabe eza kaka no bana wana tobenga bombe civique bana wana kaka batika kaka makambo wana bon baluka misala mpo wana eza avenir te baluka avenir na bango merci beaucoup vraiment na Fati Beton mpo ye nde moto asali mpo kuro eya saye ma tro tolala milili wenza bakwanga ti elo batonga te bon wenza bakwanga ezaka déjà projet bandakala bandako oyebisa biso ke ekozala makadame tomoni mpe na projet wana mpe Fati Beton atiango mpe na projet ke ezokota mpe na makadame donc soki batongaka te donc c'est parce que biso batongi déjà ke un jour ekozala na projet yango ye mo olinga opofera otia mwa mesa na liboso ya ndako tuna baba ye mo olinga no bongo bon na ngai lokola namonaki ke naza mpe na handicap mpona kokendeke bawenze pasi yango namonaki ke natekaka kaka liboso ya ndako mpo ekozala facilité na zwa mai facilité na tia nzungu na moto d'accord maman biso aza donc personne vivant en handicap donc yango moni asala mpe mwa mesa na ye ndenge eza mama nakota mpe mwa lisolo biso mwa mokie bandeko na bino mingi bao bazalaka ndenge wana balingi kosengasenga tro na babalabala conseil nokoki kopesa bango wana mpenza atanga moso nakutani na bango naswananga na bango nasepelaka te mpo personne vivant handicap balobi soki lokolo eza na handicap maboko eza na handicap te maboko ekoki kosala mosala bosiko bango ndenge bakoma bongo antuka ngai esepisaka nga te nakutanaka na bango toswanaka mpe bosimba mpe na nzoto toswanaka mpo bino soki makolo eza na handicap me maboko ezosala mosala mais koma ndenge nini bino bokolingaka bovandaka na babalabala na bisika moko ya potopoto mpo yo osengaka osenga mpe wana moto apesi mpe mbongo camion aza te moto apesi mpe mbongo lupango aza te mais ovandi noka mpo osengaka ngai yango naboya makambo wana mbungu nde mpo na vivre bien. Merci beaucoup Eboki ndenge mama auti koloba vraiment d'abord compato kuti ce qu'on a kati vers bavenu pour total kaka tout monde peut tout moi pendant que non le tiliki moi quartier P circulation P ça va bozomo na bongo bana et puis activité créée activité créée mais à travers ya courant donc à travers ya courant tout moi parce que courant ce que zali ba activité P ya ka belé tout monde ba mini terrasse et ba salle de jeu mon encore tanchiki à se distraire na Nintendo soit ta kende kota la bongo télévision mais ce qui le tili que ça te bloqué en so à ko sala ngote yango mona apezo tinda pe bana misusu ba kende ko sala mabe mais tant courez ali a outil classe ayemba moko asali akosa devoir na usa ta permis allié et puis bandi ko se distraire na télévision et a collecter vraiment tant na eti comme peu pourquoi moi peu moi na lali au lieu de ce courez até tout le monde a petit na coin tout le monde a petit na coin ake ko sala bongo ya bisala sala en tout cas nengelo tilike koti boye sali pena kitoko makasi mais pas sur bazolela ezaka rane nzela na bango ezate na ndengelo ngobani nzela vraiment ezate donc nzela vraiment ezate mais lokola baloba ki ba ko sala yango accès ça faut alaxi bino
tout le monde pancarte na bango batsawana pona ko lakisa kino ba makomi na bango ke nzela kala mingi te bakosala mais depuis baya batya yango solution moko ils ont raté mais na yebike bakonzi esika bozali na bandako bokolanda pena émission na bino oyo kozala pena malamu mingi kozala bango solution vite fait et kozala pena bien malamu. Merci, on se touche juste après. Merci. For the life I'm living, the coming is like I'm watching a movie. So kina kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamu oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya se. Donc voilà, tout ce monde a vraiment nzela eza na ndenge longo banité nzela peneza mabe makasi et a la direction à mettre coquet faut ba sela bango pena nzela ne kaka population bazolela puis ba yakala bazwa bongo ba limite sikani ba oseba terrasser et puis ndeko ça faut ko edenga ozanga na sima na yo wana tout ce monde pena na nzela mais batia na foule kosakana te bozomona foule eza pena na katikati wana c'est l'environnement ils appellent vraiment te awa na quartier salon awa na ndenge longo baneza vraiment bien te batu na batu bazo bongo ba foule na bango bazo ko bwa kango awa poubelle faut créer poubelle na mapango kozala pena bien place wana ceux qui voulaient beti alors mai wana sala poto tano nzela na nukutu ba salité mais ozomona déjà za mabe makasi saison sèche c'est le ton naka le rôle la carrière et puis saison de la pluie et to comme bongo na ebale ya mbongo tikaka mukiba boito ya ezaka la ko so la pena frère nanga moi na pe à secteur kaka ko za pena ballon mingi ndeko na mono dindi na libulu ndeni bon vraiment monde tout zone ezalaki vraiment bien mais vu que banzele ezalaki pena na ba efficacité makasité baganka koleka basable ba mai inondation donc il passage vraiment olekisa pena mai makasi ezalaki tango moni ke salima ba inondation boye moi kobuka na boye vraiment donc moi propreté vraiment ça pena na kata salongo donc yango to moni membo soto dépôt ya makala peza wana et donc ba mituka minene yango eutaka kuna ba mituka minene ndezaka na difficulté te pona oleka eleka nango mais ba voiture ndesi ba jeep ya ba 4x4 te ba on ba dindaka en tout cas neti ba jeep wana edindaka ba ganka vu que ça la moi ba traction moi ba pina minene ndezwa moi faveur mais ti ba neti poto wana ba saison sèche ndé yango moni ki moi boui pepele mais tant mbule betaka ba même ça ba ganka msupe kokape kolekate yango pela ba nzele pasuki bo surtout place wana vraiment tondaka penza ma donc lokola pela donc il ziba bete ça donc pas moyen ko lobela kuti. Donc awa na quartier Salongo courant déjà ndenge koti c'est bon et puis maïpe koti c'est bon boyo sepela mais difficulté ça kaka déplacement na bino vers Sainte-Thérèse vers okende ko sa ba mamna na ba ville et tout comme ça. Oui, normalement vraiment pour un courant déjà 565 ba maïpe ya romeleza ça nango ya pas kande za do ba déplacement kande uti koloba donc pour aux appena moi transport ne ya ba taxi mo boye longolo banda s'intéresse awa en tout cas moi passe ba moto uto ya dépine mo le kana mo ba passe bongo siko ba mituka ba 4 épines donc passe kaka likolo ya passe toujours. Merci à batozonga tano nde konenga ba hela na moto tano nde bazo zoela donc difficulté avec makasi tala ya matili kola ba ji abati ko ba ji wala so kuta na zelo ba ko ya pena mabe ko créer pe moi pe mutu pa bukani donc voilà oui papa to continuer donc pour nous déplacer quand difficulté za makasi difficulté vraiment za makasi pour na ba déplacement donc ceux qui pena ba une opportunité à ko zipa pena mo biloko yo mais vu que to ka da ki ba prince excellent na mettre coquet oyo ya on continuer to zélande pour ceux qui yango ndeye faveur makasi rezala ba mapa musu pesa moi sécurité donc ils avaient moi sécurisé donc pour que batala tabino moko bakoto tout ba pa msusu ezala mo ba fans net ko kwea ponini nzeleza pena propreté mais ceux qui mama kada mané koti ndé vraiment et ça la pepele donc vraiment yango kota la pe mapanga ebele totonga moki mapanga ebele pe ba yiba pe balabala l'état normalement mapanga ebele ba yiba pe na ba l'état donc ba yiba vraiment ba commettre msusu ba tekara ba bele ba kabola rango vraiment bien té ota côté msusu moi ba mettre za munene côté msusu sali ko konda en tout cas construction de batongelela ba yiba ndé vraiment wa pe na réseau yali ki ba yiba penza moi l'état vraiment ba yiba penza donc ba ko awa quartier Salongo direction maître Courquet l'otili qui toko régime des OP qui toko mais difficulté ça ka banzela bongo ba ya maboko ndeni koto j'ai changé ba koto vena par rapport à baya moi pena changement kota nango auparavant des alaki basi boye na basi kingani ba yoka na kate boye nde loenge alaki mais actuellement
bablongo pena et doza vu que moi courant de kota mtavani parler la moi chaîne na ye moi Nigeria moi nini nde effectif pena bato wana ekitaki moi mukie par rapport donc courant de vraiment sali pepele yango muni ekitisi pena moi température babiloko wana donc ndenge oza congolais mais comme secteur mususu ngam wana ba américain ngamo ba arabe côté pena pe côté nango pe pena côté loko pena et déranger la psychologie na nga yango na papa boti oza congolais maman congolaise mais moi on komi américain on komi arabe on komi voyez babo sana que non un bon patriote et celui qui aime sa patrie yoza mona mboka komi ko viser que nazala américain nazala arabe nazala ni voyez donc ils a vraiment pas si babiloko wana OK merci difficulté zarara nzela ko salango e ko za pena mala mingi nenge boyaki boloba na bango so batango bayaki lobby to ndeni te bon bayakala depuis 2024 23 et 23 t déjà bah oui bah 23 ko bah 23 bayaka déjà une année déjà depuis baleka bayaka déjà bazwaka mo ba mezi na ba métrage ya bato ba koki ko lia moi quelques ba centimètres to ba mètre pour na basala ba construction na bango mais courant pe ala ka boy e bana pe kala te ba yana bango te abo mais le courant to mona déjà ils ont payé là bato ba c'est payé là donc c'est que conviction ça pe ka ke ya nzela pe bon ça la carte toujours ne pe ya l'utili qui te mona qui déjà ils ont payé là donc c'est que ya makadam pe ba ça la carte toujours. OK merci donc moi na mboka donc azapena na toujours na kondima que non makadam ba ça la dire ça ya mettre coquet vers bana Sainte-Thérèse si tu passes en tout cas ko la nzelo ko sala ngo pena ko za pena bien le quoi de besoin boyaki déjà ba mesure bon continuer ko za pena bien makas merci toujours sur coalition toujours après merci. Donc né là bas n'aura toujours en tout cas ko ba pe ko battre la paix secteur to pe ko ba pe ko battre la banzela ko za la paix bongo protéger na ba maladie maladie donc ne besoin na bongo full o ba tiango pe na katikati alors il faut ko créer poubelle na ba mapango ko za pena bien non ki so bo moni saleté za place wana ali bino ko juste saleté boye ko bakisa au lieu de ko faire évacuer ngo pour que bo za la pena to vivre pena bien donc na vamoro ya kitoko parce que full boye créer ka ba malade belé ba typhoïde et ba malaria et puis ba malade belé moi na muki ko takela sa tango ki mambango ba full wana akonya ta c'était to mbanza kamundele ba bwaki tango na tona lokolo ko vimba ko créer bongo ba malade ko sa pena to côté ko sunga vraiment te ko ba ndeni ya ko batela secteur na biso te pe ko batela bongo mabe na biso ko protéger banzela et ko zapena bi avant que l'état aya biso moté bananu comment ya ko se faire protéger ko zapena malaminge et mbote chef oui mbote comment nani papa nga kombo na nga Moïse papa Moïse avandi na quartier Salongo wa oui na vandi na Salongo. OK merci bien tous on a mon qui l'histoire ya wenze ya bakwanga opena mingi to yela ki pe dire se mettre koki esika tozali et puis na wenze bakwanga yo bien ezalaka boye ezapeka ka boye changement ezalaka te comprendre te za vraiment nini bon wenje wana ezalaka bongo ndenge ebandela ezalaka bongo par rapport ya projet ya kosala makadam parce que route nde tolobela eza route moko bandi Sainte-Thérèse ti Njil Brasserie mais vu que yubino mo bozo mona kaka bino bozo mona ndenge njela ngo ko manjelo ko mapasi donc tozela ka bateau balobaki ba yo sala makadam ti lelo projet wana banda ezala peut-être mokonjo azala ki atika ki yango o pa ya kuti yango ezokende ka bungu donc njela pe ezobe banjelo ozomona oyo ezaki so talia ezaka bazelo makasi bazelo vome ezaki belé a donc yaki njelo mo ezaki pour la propre makasi mais ti lelo tanjela nde komito zelangela ngo ti lelo to mona suite moko te maintenant tout le bien non ke fulu bana ba ko boka fulu bon par rapport na ngai vis-à-vis na ngai na ko lobela fulu na bi kala à l'époque ezaki soki ba moni ata fulu boye na boso lupango no fo bakanga yo de ba mama na biso babando kende wenje bando memande kitunga omoni kitunga eza eloko yo asaleli lobi osaelango mais sachet tango obwaka ngo na balabala sachet ekosala ta 1000 na sa mabele epola raté mabele moye filtré zelo ezala soute poni etondi chassé donc moye mabele filtré zelo eza soute pona ngai na conception na ngai vaut mieux que chasser zo bebisa mboka na biso makasi parce que sur telle place ba foule ezali au monde aka ba chasser zebele parce que place wana moye zelu e filtré mai mbula so ebeti zate place zo mona o mona foule ezaka zelu ebele awa mais vis-à-vis ka ya ba chasser ndozo mona ka ba foule boye
yango moni ekoma pe boye. Donc mutu toloba ezaki sachet moko ekomi balé ba matiti et puis bato bango zape ba foule na bango na mapango le ba sala bango poubelle la kata le pont la bango topé ko tumu na pe libulu parce que na komina kimbateke awa mabele na bino za rapena bien ba eza pena marécage te ko tumu libulu lobi mai et puis vous la soke beti mai ton na rapena te na ba kata mapango mais vu que ya nzela vous la soke beti ba mai pe lelo ana ba ko comment ko tela mapango ba mai ekoma okota na mapango donc ya kolobela kaka te tio mona ba mabulu oyo abezaka boyete abezaka propre donc toto baka kin la belle kin eza la belle ezaki pour moi soko tali kin oza ki sasa fo sepela mais lelo oza ki sasa fo yokamawa tokenda na bamboka muso ya bato ke ozokamwa à côté bongo ekoma bwe mais biso na kin ekoma so obeti ata moi 2 mois na libanda so efo bando kamwa à côté beba boye côté spani vis-à-vis ya ba chasser ezobebisa biso mboka fulu ezobebisa mboka tozongisa o ezaki na kala bamoni fulu na liboso lipangu no fo bakango fulu no fo tyango na mutuka to na elo ezokende bwaka place e bwaka mais tant bo bwaka na ba veni na ba balabala parce que o eza la projet to bo sala bo pesa pe l'état pe nsu musala po ba ndolongola ba fulu bazo to ba cha prince aw vis-à-vis fulu eza na se au moins la prince humilité e bukani poani mabele banda ozinda poani ni fulu eza na se donc il faut meza bongo ba pona nga l'état ça mibeko wana mboka na biso ndeye mibeko nyonso ezaka e banda obangisa batu ezala sute donc ezala sute boso yaki poti mola libulu ata na balabala fo banga ba yokanga yo nzete na yo moko fo katango obanga ba yokanga mais lelo to komo osali kambu ndeti leta zate ndeti mutazate obwaka fulu na libanda mai na yo osaleli opasele kushania obwaki libanda donc tout ça yango ezo sala kino babiloko ibanda surtout ba déchets lelo couche comment démodé to comment bona ba pampex moi la sali pampex zui ngoka kambala moko boki ko la pe mutu ndesi lupa ko ba clôturer so bazana bébé na ko na sali pampex mama zonga boki ngoka ka na neska ballon to kala yamba yango ko la pe mutu na mutu ba wala tout eza ba erreur donc wana tout eza vraiment ba erreur pona ngai l'état fa zongisa mibeko ezalaka na mboka na biso esalaka mboka ezala kitoko ezala penza na ndenge to enviaka ba mboka mususu l'état fa zongisa mibeko wana po batu bakoma obanga po kongo to banga sute ozwi mai na yo fufu na yo lala obiloko na yo la esaki komba ngai komba ndeni yo na balabala l'état obwaki po ebike muto salo likambo azana na ete mais à l'époque ezaki soko obwaki bongo ba yo kanga yo ba service ni ba yo kanga yo po nini salité za liboso lipango na yo ekola ba toilette musu mbula ndenge beti omona kande pese koma boy ba profiter na ni mbule beti ba fongoli toilette na bango salité zo bimati na libanda po nini mibeko ezala sute donc surtout la ba joana pena na kachote surtout ba to ba sala ba joana neti ba loka ba sala makadam awa soki ba te terrasser alors mona ba to boli ba tio ba to ba sala ba coin directement sur les canaux terrassés solo makasi l'état fois à disposition na ye ce qui mibeko ezali yango muto obanga sa mibeko muto obanga le côté ce qui mibeko ezongi pena ndenge zaila ki ba mama na biso ba okende wenje na kitunga osaleli ba poubelle na yo tana le pangu na yo ba bilo o ba batof pusu baza baleka bazwa salité baleki bazwi salité oyo ya foule na yo bakebo oyeke no liboso lupango batu ezala boye bangungi malaria tout ça donc ça la forma bien te l'état fazo ba disposition wana mibeko wana fo ezonga po batu bakoma obanga vraiment eza bongo. OK, merci beaucoup l'état faut que tu pena ba disposition ndenge papa Uchikoloba pour que parce que ba saleté oyo koyoka bongo ba mauvaise odeur bana mikie baza ndinga mapango awa bongo bongo za ndinga ya full oyo ba solo wana tango ezo kotela batu ozoloba soko lelo te yango pesa bongo malade à 4 donc mami belé il faut vraiment biso mo pena ba petit pepe avant que ba konziba ya faut ba ndeni ni aloba na débit to ba ndeni ni ya kotsa bongo bopeto na ba secteur na biso to vandi to pena mapango na biso e ko zapena mala mingi en plus pe fulu ezaka makama belé eza nini moko satanique e ko kanga makama ezo mona ka fulu mo ba tsana coin moko boye tam susu noko Fredi kangayo tam su mama Rachel kangayo sans que on comprenne ma mususu ya mike alors fulu ezaka pena malamu te surtout na nzela boye ezaka bien te puis
zelo pena makasi awa na direction mettre croquer bana moto difficulté ko sala coûter bazo tata bana pour que baleka to koma susu aussi ko api zelo za pena makasi couche pena na habiter so kuna to rodinda tonde nini merci on se touche juste après merci oyo ezabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grip for donc voilà chers internautes chaîne YouTube ya biso podcast en tout cas bozaki bongo nombreux tobe le koto lingala bozaki bongo et tout le coup liboso ya ba etanamira ike pour que kolanda bongo émission na bino ya lelo en tout cas te koloba mingi ana bakwanga précisément la direction il y a maître croquet et yebani vraiment ils a leloté bah et Massaro donc les boss Massaro ebi et direction maître croquet donc na simalanga et to uti bongo na wenze ya bakwanga donc moi wenze mo zaka pena bana kala et zaka toujours non construit mais ba pousser ba raison ba libi que non ba salango nengwana c'est parce que ba tonga ngote c'est parce que ba ko sala bongo ma kadam awa na direction ya maître croquet mais depuis baloba population mona kino ba réagissera te topé ba salaka ngote hein kaka ndenge zalaka parce que ça le loté bana kala ba prometa bango mais balobi bazala kondima c'est parce que na quartier salon awa na ba kwa direction ya maître croquet bazaki bongo na lotilikité mais ba vanda ba papa misusu kutu batiki mapango na bango sanki batika kurana mai awa na nini na ba kwa awa na quartier salongo mais lelo o tozolo baboye ba komi déjà na courant la bon kitoko ba kopé na mai kitoko mais ya pas ces akara ne banzela pour que ba déplaçaka nzela nezo boma bongo direction maître koki oyo eza direction moko munene makadam kokende pena ti boulevard Lumumba et puis kokota pe kokende ti na nji brasserie nde bozomona kaka direction maître koki oyo et puis ba projet ngo faut se réaliser cause à la peine malami yombo moni to kitaki le mingi vraiment lelo awa pour que to lobela ngo to moni bongo ba jeep hier ya 4x4 nde bazoleka mais ketchi kutu bosana onga na Yaris na ngado bosana ape no koleka te so na depuis na monto na yo wande koleka pena kitoko makasi mais bazo tata bana bazo difficulté bazana la difficulté makasi pour que ba déplacer hein donc bazo futana cher. Là, nous avons commis quartier interne, mais on dépassé déjà 3000, 4000. Pour nini nzela eza malonga te mais so pena basai pena makadam batie pena makadam awa nzela e kozala pena bien bato bano tambola na ndenge longo ba donc nela bela bino kaka boko c'est toujours ko s'abonner et ko partager ko za pena bien ok tina cloche notification okoma bongo abonner ya chaîne no bolinga makasi chaîne eza yanga ya yo ya biso nyonso ba kongomani ba congolais puis chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast et tozaka te wala pona ko sala bino ba émission ba découverte mais tozape wala pe ONG, donc ONG, en tout cas, ce que bengi na numéro, ils ont plus 44, ils ont patron baza bongo bana mboka na biso Congo, et puis ce que bengi na plus de 40 ans dans mboka ya ulimusheni, ils ont moko ba cordo awa, car ndenge za la kato sunga pe orphelin, orpheline, maman veuve, et puis maman belle ka so bengi vraiment za moins difficulté, ezala ya lukuta te na ndenge so parce que biso moto kita sur le terrain, to vérifier ce que ça bongo vraiment donc qui m'a bena mbangu ko pesa pena bambote belé pa les trio donc les trio d'enfer en tout cas un grand merci à vous et puis pourquoi penser à saluer mon vieux Charlie Wayungu, héros de l'ombre 001, il y a maman Coco Matatima et puis sans oublier donc il y a Zabon on a beauté à 10 000 maman na London City maman Abisso Laura Chou donc un grand merci aussi à vous et puis concernant ngaba confrère il y a chaîne Abino Bolinga Makasi Abisso podcast bonjour Nabina wana quand votre âme la serviteur Watakine 54 le lion de la presse congolaise et Nasima caméra nazaki bongo na artiste Koko Safu pona kaka koza bongo bilili obozo mona bongo ya kitoko makasi donc merci et bo zapete bo zala kaka na chaîne Abino Bolinga Makasi et commentaire la bino surtout commentaire la bino surtout ils sont ça la biso pena bien et là que ça biso pe que non bozo la na biso zo pe ça biso pe ba effort ya ko sala pe ba émission kitoko kaka nenge bolingaka nenge botinda biso merci on se retrouve à la prochaine numéro bye soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa